ya mboka mobimba par baka ya baprovince mosusu esika bapekisi bandeko na biso batambola, mais malgré ça baneki kobrave et puis eloko nyonso eleki malamu na oti eloko moko ya mabika. Objectif eza atteint? Objectif eza atteint dans le cadre de la mobilisation, oui, mais tozala sikoyo soki bakoyoka message oyo population atindeli mpe bakonzi oyo balingi baimpoze baanimateur ya seni. Boboy Malonda nebo lingi nani azala na non, ezali mosala ya société civile. Mais boye ba que société civile a comprendre moto pour la CENI, mais que ça a un impact au niveau de la population puisque yende a compris ça ba résultat à l'élection. Donc tu lingi sous terre c'est que l'écouta ezala na ba résultat à l'élection. Donc tu lingi moto azali na Bosembo, azali pe na Bosembo na Mayele et puis azali honnête. C'est surtout ça que nous sommes toujours. Merci. Parole, il y a la bouche.
toboyi makambo ya nomination na Congo, toboyi makambo ya nomination et puis toboyi malonda na tête ya seni. Il y a 2018, des ordres d'élection, les gars qui les mis, ils wapi, balandé le bureau, c'est les gars qui, après tout, on va imposer Rosa. Rosa égale Nanga égale Kabila, Baké ne peut pas au Kemba.
Allô? On a échangé dans quel marché? Parce que si on a pas si on a pas quel marché ça? On a quel marché? Ça doit être quel marché? Quel marché quand échanger on a quel marché? Kasi ya attention na cette ticket yo ça musa na wana na kwa transport ni zamu sika kana échanger ya ngwe yo sawa koto nini oyo zawa kasi zawa kaska toka pesi moko tilango yo yeso kutana on peut échanger. Parce que s'il y a qui marché en haut, oui, mais ça va coûter un bon moment. Est-ce qu'il me fait changer ça ou